Madilov alobaka pe arepetaka. Karine Mokonzi azali masta neti aza peti na ye. Madilov auta kofete 40 na ye awa. Bino Karine Mokonzi ana 42 ans. Entre-temps, Madilov alobi bien, alobaka bien, ye penza abundelaka ki mukolo na ye. Alors, bozo tumbola Karine, bozo tumbola pe Madilov. Bozo lukanini. Bomi bwaka na po matadi. Tomi bomi bwaka wapi. Na po ya San Francisco. Tomi bomi bwaka na Seine de Paris. Likambo nini. Tala ane ya sika 2023. Na fingi bino. Mitema mabe na bino. Parce que moi je suis pas la copine de Karine, je suis sa grande soeur. Moi je suis pas la pote de Karine. Et moi j'ai une vraie autorité. Nga pas na Bible ba bundela droit de naissance ba tubana ba mbeleza. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. En tout cas, Noli Tambo, merci na ndenge o félicité Karine Mokonzi la baronne pour le mariage nae ndenge babalaki ye. Karine Mokonzi kikuku kikuli. Noli Tambo, les sages, toza toujours ensemble. Ozali sages. Ata tozala na tamoko malili elobi moko makamba sika. C'est bien de ta part. Alors, Bazozo, Madilov na katia poto. Nenea, yo bomba na yo. Po yo, akobeto kaka. Ah, celle-là c'est une voleuse qui vient d'une famille de voleuses, elle finira mal. C'est pas vraiment pour la finir, non, plus que ça. Donc, vraiment, elle en voulait à ma vie. Mais elle finira. Ce qui est bien avec moi, c'est que je suis tellement confiante. Aza déterminé à vous yo. Neneya, nazo traité ma papier, n'adopté, moi nano déjà. Pour Madilov, a repeso kaka o ninga kosala panaye. Rendre Neneya ce qui est Neneya. O melie mbongo, ya o melote poano na mbongo te. O lingaka tika fufu, keba yo mto tika fufu. Mais bon, ekoma tikuna te. Neneya, oza ya biso. Mais bon, Madilov va confirmer, oza penza, muyibi. Muyibi, muyibi. Bon, côté Karine Mokonzi la baronne, Madilov va confirmer. Karine penza alingaka ye. Karine, c'est une personne qui m'aime vraiment comme une sœur, comme un modèle, comme tout. Karine penza azwaki modèle. Bandeko, na mokili oyo, atako tonga na lobi te. Tina ba TikTok ezolobama. Tina ba YouTube ezolobama. Tina ba mindele bazoloba. Muto, linga mutoyo, alinga kumakasi. Alors, Karine Mokonzi, Madilov alobi yango ye moko. Karine Mokonzi alingaki makasi. Alingaki penza pour de vrai. Bolingo ya Madilov na Karine Mokonzi. Mutako kota zate. Ayaya. Bolingo yo. Neneya. Tanyo sozalaye kuna babiaki wango te. Me tindaki to yiba. O escroquer. Surtout tindaki te. O préparo que n'était loin. O lingaki Madilov atika fufu. Neneya. Nazo traité ma papier, n'adopté.
et Stefano. Madilov, mais maïgaga. Mais maïgaga na tour à Dubaï. Sans parachute. Nene Rimbisanga. Eza makambo na bino nga na pieka boule. Pokuna. Tour à Dubaï nano matango pete bando kende. Tikaga Madilov matsayo. Sobo kiti bien pegarati. Na modeli tout. Okita. Bino ga boye. Bandeko Madilov alobi mingi pona Karine. Oui, alobi pe ya solo. Makambo alobi yepa linga Karine Mokonzi makasi. Azalaka pe na souci ya Karine Mokonzi. Mais bon, Madilov se retali bien. Aza na la baronne, bazana makambo ebele, otomonaka déjà, eza pa la baronne, eza pe na Madilov, eza na Madilov, eza pe na la baronne. Mais baza pe na makambo oyo, edistingaka bango, Madilov azala Madilov, Karine Mokonzi azala Karine Mokonzi. Siko Madilov comme Yaya, ayebi oya lingaki Karine azala. Siko Madilov be tanga botamaki comme mwana, baparane balingaki be oya azala. Mais Madilov abima oyo ezaka Madilov. Alinga baparane makasi, baparane be balinga ye. Ndenge moko Karine Mokonzi, Madilov alingaki Karine abima oyo azala. Mais bo Karine aza oyo azali. Mais nanu esilite elobi moko Madilov. Nanu esilite aza nanu, ata bali ata boti aza nanu. Madilov azoloba toujours bien. Nga bakamba ko corriger wana eza te. Po tango bato bakoyoka boye, bokoloba lokola Madilov alobi Karine a raté eloko. Non. Madilov alobi te Karine a rata. Modele alingaki ekendaki bongo te. Pasangana na batoyo bayinaka ye. Mais Madilov alobi bien. Azana no toujours. Donc, Karine akokosala makambo koleka o Madilov abanda kosebela. Po Madilov lokola bango mibale bazana batre ya bana papa Mokonzi ate kuna te. Madilov amona na bete mwana papa Mokonzi. Mais non, ana baparana ye. Mais basali tu bakokana ngane na mona ekoza linete. Bon, Madilov comme grande sœur ya Karine Mokonzi, ye na Karine Mokonzi de bazawana makamuna boloba. Oui, Madilov alingi Karine. Tanga zoloba lokola ba Emal West elakisi atonga abatir bandaku. Aujourd'hui, l'égal de Karine Mokonzi en Afrique serait mal l'Ouest si elle m'écoutait un peu plus. Ndenge yazali. Donc Karine, voilà la yanaï, image yanaï. Bon, famille Mokonzi. Madilov va la paranaï à mon généralité. Atabate kokana. Mon nom de la paranaï. Et zande makilam de 5 sinon. Nini sangisi ba? Nini? Bon, bataille na ba. Bilongi na ba. Bon, we sangisi bango sangisi kaka. Mais baza penza na bolingo. Karine lingaka ye, Madilov lingaka ye. Waneleki. Madilov aza na souci, Karine atonga pe ba meuble, ba immeuble ndenge Madilov azotonga. Madilov pe mutia malamu yango nene ya melie, yango nene ya yango bare, mais nene ya yoza elongi moko te na Madilov, tai moko te, makamu ndenge moko te, pourquoi linga ega okoma Madilov asalo alingo nete linga Karine. Oh, tout d'abord yo mutu fo linga Madilov makasi, sima Madilov alingi yo. Bon, alingaki apego 100,000. Yo si basimbiso 100,000. Bandeko. Nazo bunga. Po makambo ko lobeya te. Po Madilov alobi tu. Nga papa robona lobani. Na lobaka na nene ya. To adopte mwana. Bon.
soki nga na ko mubange bino ba jeune o bolinga neneya bona France bo sala ba papier adoption bo dopé des bo adopter dopete dopé za tonga ya dopage no adopter Stéphano bo adopter moi na mo mayele bon 100 000 à commélater soy bo édiqué bien neneya bonne chance Madilov valobi a ozo kisoka Madilov soka le bako soka a bank sa na bana mibali ndenge mona Karine bana papa mokonzi ate nazo bosana toujours elle mona kanisa baza papa moko mama moko mais nzoka bali papa moko mama moko te mokili ope ndenge oh atabana ko cha bilamba oh ke bilamba komi mutu glagati arina bokonzi na sepeli nzamba salime evolution ona nabino bela ya matote nzambe zakaka kinyo samba matela mwana wana akola nesengwe karina mokonzi oyo lesamide yane ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele merci ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné à nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss de boss yani a danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba,
Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nia ya danger. Donc ba samta longola zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nia ya danger. Donc ba samta longola zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.